toujours vivre le bien TV bilile le kamalo bana ebele DMTV toujours en avant. Alandi ya DMTV mbote nabino estengo eza toujours ya biso koyeba ke boze belo boza kolanda chaîne YouTube nabino DMTV. DMTV proposera nabino actualité mais tout ça capé ba analyse sur ba sujet d'actualité, ba réflexion sur ba faits sociaux to ba réalité ndeto vivre ngo na mboka na biso. Leo to lingi to analyser moi sujet moko ezali quand même peu d'actualité mais avant boyebi kaka awa to koyi koleksango bongote parce que tout ce soit déjà devoir wana ya ko sensibiliser bino pe biso surtout par rapport à maladie oyo ya Covid-19 puisque na nous to vaincre yango te même si biso koto yo ça va moi moké par rapport à ndeto zo mona na poto na Amérique ndenge zali ko salema to continuer donc respecter ba mesures barrières parce que prévention des ezali meilleure arme to nango pona ko lutter efficacement contre maladie wana roga auti ko zala wana Kinshasa boyebi ka beta ki aprestaki na village Shentemba et tout le monde qui présence la musicien congolais à Kinshasa et Belé Kokende notamment Manda Kumu Peli Soussou Erason Nazala qui est présent et d'ailleurs donc proposer bino moi extrême ok par rapport à concert wana mais au cours ya concert wana ndenge tout le monde ba musicien na miso bakendaki ko assister roga et loko ezali à ko retenir ezali que d'habitude en tout cas biso tout le monde a que ba musicien na biso nde balongwaka bakendaka ko beta mingi vers Congo Brazza et c'est régulier bakendaka ba betaka mais comme on appelle que sens inverse ça les mais un peu rare que production moko boye musicien pena Brazza et a beti penza mingi zaratam ce événement moko ezali to remise moko ya ba prix tamsu ba bengisi ayeto matanga par exemple donc occasion moko boye mais que concert penza je pense que au roga sali ezali lo moko ya ko sepelisa biso ça plaisir parce qu'après tout papa yemba yango et balé à Congo donc ça dit que to zambo kamoko na Congo Brazza fleuve wana te ko sala que to comme ba peuple mi balé to za soka peuple moko entre biso na Congo Brazza donc roga soka yawa aza acheye alors manda chante atali muneno roga komi nango atali pa wapi roga auti manda chante na esengo wana manda chante ai bengi roga général a bengi roga général apparemment il s'appelle ici batunyo sauté zaina batumso ba réagir na ndenge ya mabe comme on amanda ndenge a bengi roga général et nalinga proposer binosko boyo ka réaction ya manda chante par rapport na batu balobi mabe kaka ndenge ye a bengi roga général bolandana no explication na yenyo surtout pourquoi est-ce qu'il a estimé que roga comme isko yonara général boyebi que un général na kati armée azali mukon azali ko commander azali pendant na sommet à commandement azali ko commander ba troupe ça dit que so comme général ou comme vraiment likolo quoi donc wana ningi ko ba koza su moto ya koyekola mingi te ça dit que expérience c'est vandinde ba pesio sikoyo ba responsabilité minene ya koleka lisusu nalingi tolanda manda chante toyo kandenga lobe bongo na simatozo ngato sa moi analyse na biso moke par rapport ya réaction na ye na ndenge batu balobaki par rapport ya ba propos na ye ndenga lobi plutôt clôturer le son absolument. Je rappelle que Bozolanda DMTV chaîne YouTube nabino yo mutozana na abonné tende konanga cliquer na bouton ou waneza en rouge ba komi s'abonner wano komi ba moka abonné na chaîne na yo ko bossa na pété ko sa cloche moka notification soko cliquer wane ko permettre au rataka le souté so to boaki et là moko donc toutes ces vidéos moko en ligne pour na abidon suivant cet extrait nous nous retrouvons tout de suite après manda sante mutu ya batu assistera batu trop azaka pembeni na batu hier na moni yo na concert ya roga oyaki wana o matina podium na moni félicité o yebisaki maloba moko ya encourager ezali vraiment très important c'est que en général le lo azana pété en général parce que roga pour asala groupe na bango extra musique fallait ba copier biso na wenge et copier ezali kitoko
Ce qu'on t'a la combat, on a des gros bakenda, mais hier, Azaki bon guitariste, c'est pas ça bon guitariste, c'est Tilelo. Mais Andini, comme ma combo avec sa musique, on a Tilelo na moya lelo, et quand affronter Kishasa, on va repetir la Kishasa. Kishasa n'est qu'un repéta, mais quoi repetir la Kishasa? Et puis à Betty, à Sali pas. J'ai aimé. Le gouverneur et la fille, il a pèsé beaucoup, il a pèsé poids. J'ai aimé. Et la bande de gauche, qui on a parce que ils sont plusieurs fois de Betty na Braza, Bango va soutenir Arabiso très très bien. Donc, il fallait que ça va me retour. Il y a que soutenir pour tout l'accès Bolingo et Zali entre artistes. J'ai aimé, on a bien un général. Quand on a bien un général, mon général, ça dit, à combien de place à péter général? Les Cambois qui général, on a yango, bateau. Bazo soigner sa mandat chante, zo pesa ba grade ba général, ti c'est Léo, abot incompréhension ka likola qui général wana. C'est Léo autre compréhension nga mandat général. Mais tant on a la période la meilleur chanteur, bango batandinga bazakiwa. Au du pays. Na moni photo tout ça mutu moko boer ministère fait comme mutu moko pour en discipline na rabat. Discipline la chanteur, ouais la manque de discipline. Tant général des fois on a mboka autre bien général des fois général des fois au télé là on a zo pesa mbote pas ça. Papa pas mais bazalaki mais général des fois azali est-ce que non général pas mais mana king kessel menea na ba fils marone pas du tout sur ba pesi mutu pété général ezaka na kisura ndenge zalakati ozaki major ozaki lieutenant ozaki colonel tu comme général ça dit pété général li pété à place à mutakoma na sommet à relaxake na komi na sommet mais so moni mutasali jalousie na kamande ngwana yalika bato ba mona ba na molimo akindoki bato bazana molimo wa satana na ndoto parce que ni ba ko benga mutu wa roga le général et puis yoko sala chez moi ya mona mabe ozali na ndoki lelo ngamba ndabo soko wanga ngona place moko boyo bipo na place moko mo général oyi pa na uti litoyi na ngana ya yo est-ce que ça ndenge moko na écoute donc tout ça le niveau quand même na pays sur la place mutu comme général yo kizua mitala na muti il fallait pas comme le raza général mais so ba dire il fallait pour pas comme général à l'équipe à ninga yote pété comme na place akei ko bunda etumba place général de division bazali ba général de corps d'armée akei ko bunda etumba place oyo biso tutu ko ko bunda etumba et puis fallait bunda etumba ngona fallait bandango wapi fallait bandango ba LC akemba ngo na arena donc il matiki Congo ali ba betele maboko yo lo kozana ba parti pris na monika ka manda ba PC mo ba lo bande ngona ngamu tetele boy donc vous batandé ngona si tu sais que mon absega ba la sunni ngona parce que so ba ni ngona ba tous la ba. Voilà, nous sommes de retour. Boti Kolandawana Manda chante. Moi, bah propos na endenge à lobby. Bobi que Manda chante. Azamu tumoko azaka na franc parler. Yé azaka pena pena langue na ye na poche na ye te alobaka na ye. Mais nazako mituna c'est Léo Scram eza nini. Toyebi que c'est Léo Scram aza muto amwa polémique makasi mingi yena fali poupa ezalaki même na Werason kota Werason to mona ki on dira taki moi mukena c'est avec dynamique oyo fera yaki nango ya koluka kosangisa ba ancien collègue na ya maison mère na album ya ekopé sa bango chacun moi nzembo bako yemba y compris Kakolo aza toujours fidèle na Werason c'est Léo yemoko tolandaki na ba média lobika tena c'est mais c'est Léo na Manda chante lisusu eza vraiment nini donc binomoko boyoki que c'est Léo à réagir par rapport na Manda chante ndenge a commissaire Rogaroga général té donc a estimé que Rogaroga za général par rapport ya Oya Sali et ngaipe en analysant nazo trouvé que Manda chante a la raison parce que Rogaroga za mutumoko munene ce n'est pas n'importe qui il faut noter que tant Rogaroga babandi extra musica azali notamment na batuloko la ba Gigifal azali na batuloko la ba Quentin Rogaroga azali guitariste donc le rôle Didier Masela ya wenge musica tout terrain 4x4 mais Rogaroga a pérennisé combo ya extra musique a gardé en outil lelo alors que lelo Quentin oya kenda ki asala ki pe extra musique na ye lelo yo to kakali soupenza te Gigifal ya koma kine na poto akota quand même et pas ya Papa Wemba basala quand même Papa Wemba benga viva la musique à court des grands ba Wemba kanzembo yo ya Jean-Paul Walter oyo Gigifal asala ki biso vocal moko kitoko regardez dans mes veines bilo moi ba genre wana chou il y a 200 donc vocal moko kitoko Gigifal biso za mona ye na ndenga wenge ndenge zalaki Quentin aza
obima lokola JB na ndenge voix Gigi Fall lokola Wera na ndenge voix et Roga Roga bien évidemment sangisaki na makaba na masela azwaki pena bango nyonso to mais komona ke lelo Roga Roga non seulement asimbika guitare na ye mais comme azapeli sous danger na danse Roga Roga binaka danger et Roga Roga akota na koyemba ce qui fait que a garder à maintenir flamme wana ya extra musique parce que moto asimba ki pe seben moto asimba ki rythmique ya extra musique ezap évidemment yemoko azali fondateur nango pourquoi ne pas kondima ye moto azwa ba trophée moto abunda na wenge musique à maison mère na Werason na Afrique du Sud na cadre ya bakora pe bazwa yango imaginez aza moto moko mokete je ne vois pas Léo ko boya munene ya Roga Roga pe komona ke manda nenga bengi bongo obanda o critiquer manda je crois que on est quand même pour l'ingika ya o critiquer mais beaucoup réponse ya manda chante pas zaka na na langue na poche na été manda pas banga kana été ce que l'occupé polémique na a répondre na yo parce que après tout aza motete la bika motete la banga kate motete la s'exprime kaloba kao aza nango na mutu na yo azali vraiment ko kanisa donc voilà ndenge a recadrer c'est Léo mais qui kozongisa c'est Léo nansela et je pense que manda chante aza la raison Roga Roga nara oya komi nango lelo Roga Roga effectivement on peut dire qu'aza général parce que oya sali ezali vraiment grandiose et puis quel défi venir jouer ici à Kinshasa na village Shentemba na munene nango pe ko sala plein oyo asali je pense que eza confirmation il y a grandeur hein na Roga Roga je pense que c'est Léo polémique hein côté à Roga Roga par exemple les amis n'ont na sens de on pas tout à fait vraiment dans quel contexte à l'obéla qui est bien visiblement réaction naé par rapport à ndenge manda loba qui bimi mabe pe bolandi ndenge manda chante à réagir voilà moi les solo tonga to kabolana par rapport hein na ba propos ya manda chante na etali prestation en Roga Roga on ndenge pas que ne ko rendre visite na ndeko naye et ceux qui bo sepeli botike la biso like hein mais surtout beaucoup qui peut ko réagir hein na ba commentaire bon s'abonner na chaîne Nabino DMTV hein bobo ça n'a pété ko cliquer na petite cloche et la notification ko apparaître et ko permettre en tout cas bon rattraper sur le côté ceux qui totier yango awa alors nous vous proposons cet extrait il y a production en gros ya Roga Roga na village Shentemba moi muke kaka na suka wande tozo sisa ngo lisolo mais tobo sanate tomi batela maladie ya Covid-19 na nous to vaincre en gote et sengé na biso to continuer ko respecter ba mesures barrières parce que la prévention reste en tout cas notre meilleure arme pour venir à bout de cette maladie. Suivons cet extrait et nous nous retrouvons prochainement. Au revoir. Papi,
Sigo Alvarito. Sigo Sepene. Ocupa Sigo Sepene. Sato. 1, 2, 3. Mon ami, ça va. Merci, applaudissons très fort pour l'ensemble des artistes.